passer Mike Kalambai avec silika akomi ko silika tina langue et le salinga pe bien interprète na pas siliki na langue mais faut expliquer biso passer Mike Kalambai makam oyo silikoli na langue wana ce que le binini reta bondele chete bala passer Mike le binini dakumuda zo yoka yo makam zo lo bate wana relation makasi na to felo mi debo ya manaka bien bosi manaka na nzoto bien bosekaka makasi bino mibale c'est fait ça ni dakumuda lobia dakumuda sa lobaki yango passer Mike Kalambai so dakumuda azana yote molimo ne ya dakumuda ekezwa na sango eya kotumba yo molimo dakumuda ezwi ba tiktokers nyonso molimo dakumuda ezwi ba tiktokers nyonso molimo dakumuda ezwi ba analyse eke dakumuda batie bakasi ya wana ezali molimo nzambe te passer Mike Kalambai obanda kosilika loko kosilika bongo alemba moko parle la langue so na langue ne parle la langue olobeni fada kumuda osoyo bada kondo boni boyoko osika biso pardon na koto ina ngada kumuda te ezilo ga mutu lokola mama Shabani Michel Shabani na koyemba na ye wana mama Shabani na yembaka so ibo tie penda na majabu ni na bana mikie ni na bana mikolo ni na bana ba mama Shabani ngazwa mama Shabani abo mate on se le dit total na bonene nga balaba mama Shabani na voix ka ko le la majabu donc on le na majabu faut na belle voix et non de faut na onction on le na majabu et le but c'est que il faut oser la moto se dorer en esprit et en vérité pourquoi en esprit et en vérité ça que kuna ça que awande da faut ba yebo ne faut na kana ba capacité na ba niveau intellectuel musical vidéo musique tu comprends la vidéo ya passer Mike Kalambai na Koffi Olomide elle a vidéo morote bo mona Koffi Olomide ba sola na Mike Kalambai lo ba yeba lité non tous les vidéos ya Koffi na passer Mike Kalambai so ba sola bo mona pene ka ni o ba mama na batu ba mama na ba camarade baza ba pire baza ba cop ba betaka bazana ba secret ba mi balé po ba vidéo ya Mike Kalambai na Koffi ezaka ko seka ezaka ko yambana na nzoto papa secret za na katigo cher ekoma kolobela bino nini parce que Mike Kalambai ozwi tant ebele ya kozala na cher po oyebisa biso makambo na yo na dakumuda osiliki pe makasi osiliki tina langue interprète na ope akomi koloba langue ndenge bosiliki siko place dakumuda za ayoki yo te parce que Mike ozwa temps ya kolakisa biso ndenge nini mutu soki asingi yo mutu soki aza na ranking na yo ndenge vie na yo ezobeba maintenant ke olakisa biso ndenge nini mutu soki acroire na nzambe na yo aoza na résultat malamu na vie na yo na kati ya cher paster oteya nini molimo dakumuda ekoteli na babiso na balabala sende nzunga molimo dakumuda ekoteli ye sende ekoteli biso boye tokotika yo te yo ozoloba na cher biso tozoloba na balabala passer Mike Kalambai yo ozoloba na cher biso tozoloba na balabala siko nani aza na raison tellement tolo yo pasteur mutu ozoloba wana aza pe pasteur akoma pe évangéliste dakumuda atikaki miziki oyo tobenga miziki profane akomaki monde moko na yo tanke alobaka likambo wana na ntango olobaka likambo wana passer Mike atitude na ezalaka ndenge nini omelaka yango Pierrot mutu alobaki likambo Pierrot passer Mike ozotake na Pierrot te poani po yebika Pierrot aza bamai mosusu akobimisa aza babiloko mosusu oyo soki abandi kobeta yo ale mosusu okoka te merci beaucoup amis fidèles internautes bonne année à tout le monde bonne année na batutu ya balabala meilleur vœu à tout le monde 2025 ezala année moko ya prospérité ezala année moko ya bapense fungwama na ba oyo makambo esimbaki te na 2024 donc 2025 oyo tosala par tous les moyens soki olukaka nzambe luka nzambe na ndenge ya solo soki osambelaka sambela na ndenge ya solo donc nyonso oyo eshuwaki nango na 2024 sala par tous les moyens epesa yo baide mosusu
ba raisonnement mususu makamba bien okota nango pena na 2025 oyo. Donc j'espère que 2025 oyo ekozala bénédiction na batutu biso na balabala ba bénédiction ezebele ba mapambole ezebele. Donc bonne année à toi Messi Lubanzadio, analyste motema mabe depuis France na minute azala na Paris. Messi Lubanzadio bola moleke belé. Donc Zambe mo ayebi oni asali entre ngai na Messi Lubanzadio. Donc Messi Lubanzadio bata balabala ekokoma mois difficile bomona ngai na Messi Lubanzadio totelemi tosola na balabala po Messi Lubanzadio aza déjà na France na Paris. Donc babone tout obozalaka na Paris wana bozalaka na France wana ya masolo balabala boluka Messi Lubanzadio bo contacter ye bo sola na ye bosalaka ndenge bosalaka ekosala bien. Donc l'actualité nous oblige à kosola masolo ya Pasteur Mike Kalambai na ndenga balabala. Pasteur Mike Kalambai azosilika akomi kosilika tina langue elo esalinga pe bien interprète na ye pas siliki na langue. Mais il faut expliquer biso Pasteur Mike Kalambai makambo oyo silikoli na langue wana soki olobi nini rekabondele chete balabala Pasteur Mike olobi nini dakumuda azoyoka yo makambo ozoloba te. Pasteur Mike Kalambai tozalaki na yo tozalaka na yo tosola etake yo mosali na Nzambe cher ekoma kolobela bino nini. Pasteur Mike Kalambai ozwi temps ebele ya kozala na cher po oyebisa biso makambo na yo na dakumuda osiliki mpe makasi osiliki tina langue interprète na yo mpe akomi koloba langue ndenge bosiliki siko place oyo dakumuda za ayoki yo te. Place oyo dakumuda za ayoki yo te. Dakumuda tikala kokosolo makambo te po dakumuda aloba makambo oyo dakumuda aza vie. Pasteur Mike ozalaka wapi na ndenga balabala. Pasteur Mike ozosamba na mutu oyo aza na bomoi te siko tellement molima dakumuda eleki trop makasi esekusi siko badakumude mosusu wana diminutif adakumuda badakumude badakumude babimi tala bango ebele siko Pasteur Mike yo ozosamba na bato adakumuda. Dakumuda kuna azalaka na bafani mokie na ndenga mabe te wana pena ndenga balabala. Dakumuda azalaka na bafani mokie mais Pasteur Mike tango bandi kaka lisolo oyo tala bafani adakumuda babimi ebele. Pasteur Mike ozosamba sikoyo na biso. Pasteur Mike okomi sikoyo kosamba na bato oyo bakobolinga dakumuda. Donc Pasteur Mike yo moko opesi dakumuda bafani ya dakumuda sikoyo bakomi ebele koleka yo Pasteur Mike yo zaka yo moko sikoyo tala bafani ya dakumuda bayo na bepreuve. Bafani ya dakumuda bakomi obimisa bamasolo oyo sola na bato. Bafani ya dakumuda bakomi koutilize na bato kutu oyo oyebi te. Bafani ya dakumuda bakomi kobotwa bato. Bafani ya dakumuda tala bango nde bakomi ebele. Mais dakumuda azalaki na bafani te mpona nini Pasteur Mike oye sur la toi oye na chair po teya bato. Pasteur Mike okoko teya bato te. Pasteur Mike ozwa temps ya kolakisa biso ndenge nini mutu soki afingi yo mutu soki aza na ranking na yo ndenge vie na yo ezobeba. Maintenant ke olakisa biso ndenge nini mutu soki acroire na Nzambe na yo aoza na résultat malamu na vie na yo. Na kati ya cher Pasteur oteya nini oteya ndenge nini ya komodire to ndenge nini ya koluka bato babika selon baparole de Dieu ebimaka na maloba na yo na ndenge balabala. Pasteur Mike Kalambai ozwi mpe na temps po expliquer biso oyebi ndenge nini ya kobwaka mabolongo na se mpona moto azwa problème bato bazofinga yo oyebi ndenge nini okoki kosambela mpona bango bazwa baproblème. Nalakisa biso ndenge nini mpo bwakaka mabolongo mpona bato bazwa salvation bato babika wana nde oyebi te. Oyebi kaka kotia mabolongo na se po penuel moto bouge ye mama bana yo abanda koloba bilobaloba badérision ozolakisa yango te place nini bamatere na yo ezoteya wana place nini ozolakisa biso dai te soki nabwati mabolongo na se bato bazobika. Donc na cher place oyo emoni ya koloba ya makambo important
eza batu oyo yo soko ofukami bazwaka problème soko batu soki yo ofukami babikaka wa bango basema ekala mbai bafidele mpe bazana baza très à l'aise mpe bandima baloba amen bayi mpe te soki amengo elakisaka nini na ndenge balabala oyo nyonso okaa majabu oyo nyonso okaa majabu yango nayebisaka bino bato ya balabala bato wana majabu wana majabu eziloka moto lokola mama Shabani Michel Shabani nakoyemba na ye wana mama Shabani nde ayembaka soki botie mpenza na majabu nini na bana mikie nini na bana mikolo nini na bana bamama mama Shabani nga azwa mama Shabani aboyemba te osala bise totala na buna ndenge balabala mama Shabani ana voix ekaka oleka na majabu donc oleka na majabu faut ozala na belle voix et non faut ozala na onction oleka na majabu elobi teke il faut ozala moto ozodere en esprit et en vérité pokuna en esprit et en vérité ezake kuna ezake awa nde bafo bayebo nde fo ozala kaka na bacapacité na baniveau intellectuel musical nde oleki kuna sokonaki bonzambe eza yango wana te yango wana bakozwa ye te na majabu mais tellement eza na onction tellement ki bonzambe na ta wana mpe ezalaka yango emonaka ya banzembo yango so toyoyoka yango esalama boye pasema ekala mbai olingi nini olingi mpenza nini olingi oteya biso nini donc yo mpenza omoni place oyo oganga makasi ya liboso na kati ya chere pasema oganga frada kumuda wana bande kobela ye so badakumuda bango tu bakomi ebele molimo dakumuda ekoteli na babiso na balabala sende nzunga molimo dakumuda ekoteli ye sende ekoteli biso boye tokotika yo te yo ozoloba na chere biso tozoloba na balabala pasema ekala mbai yo ozoloba na chere biso tozoloba na balabala siko nani aza na raison oui bel et bien pasema ekala mbai tokipaka bato wana te osololaka na bango te boza na relation moko te soki ndenge soki nini patati patata siko totala bavideo ya pasema ekala mbai na Koffi Olomide ena video moko te bomona Koffi Olomide basola na mai ekala mbai lokwa bayebani te non tous les vidéos ya Koffi na pasema ekala mbai so basola bomona pene kami oyo bamama na bato bamama na bakamarade baza bapire baza na bakope babetaka baza na basekret bango mibale mpo bavideo ya mai ekala mbai na Koffi eza kaka koseka eza kaka koyambana na nzoto papa sekret eza na kati ko elobi te kosimbakisi te wala te balabala elobi te pasema ekala mbai osimbakisi nga elobi na nga te mais façon kaka yo osololaka na Koffi Olomide wana relation makasi na Koffi Olomide boyambanaka bien bosimbanaka na nzoto bien bosekaka makasi bino mibale seke eza nini nakumuda alobi nakumuda asa elobaki yango pasema ekala mbai nakumuda aza na ye te molimo nde ya nakumuda ekezwa na sango eya kotumba yo molimo ya nakumuda ezwi batiktokers nyonso molimo ya nakumuda ezwi batiktokers nyonso molimo ya nakumuda ezwi baanalyse eke nakumuda amatie makasi ya pasema ekala mbai nakumuda amatina makasi okosamba na nakumuda te mais okosamba ne na bato internet mpona minute oyo okomosamba na bato internet esenga kozala no alaise na chere osala makambo chere oyo esalaka bible ezokosa te bino elobaki tokoyeba bango na bizaleli image ya pasema ekala mbai na minute oyo eza nini ebimi na image nini likambo ya kala Pierrot moto alobaki likambo Pierrot pasema ekozotake na Pierrot te pwani po yebika Pierrot aza bamai mosusu akobimisa asala babiloko mosusu oyo soki abandi kobeta yo ale mosusu okoka te pasema eki tosali par tous les moyens tocomprendre kaka il faut osola kaka na milimo estada kumunda kaka donc faut elata batutu na ndenge ya balabala nayebi ke so eza te tosali baconstante omoni ke ozala na raison te
mpe tolingi kopesa yo raison te soki tolingi mpe dimanche oyo su pase mai Kalambai mata su na chere tumba su Dakumuda kokontinue te po ti bakokunda Dakumuda pase mai yo fo olobaka kaka yo fo olobaka kaka mpe mungo wana ezalaka likolo Fred Dakumuda Newman loba yango kaka bongo ebiso bato ya balabala osi toya kaka po tosola na yo Molimo Dakumuda elati nango bato ya balabala baoya kodefendre tosaka par tous les moyens yo soko olobi biso toye parce que mai yo kaka soko olobi mpona Dakumuda biso mpe toye tosola na yo tokolata yo likambo ekosila sikoyo te tokotala ndenge nini tokokotela yo ndenge nini tokodefendre yo siko tellement tala yo pasteur motu azoloba wana aza mpe pasteur akoma mpe évangéliste Dakumuda atikaki miziki oyo tobenga miziki profane akomaki moni moko na yo tanke alobaka likambo wana na ntango olobaka likambo wana parce que maki attitude ezalaka ndenge nini omelaka yango osalaka nde soyokaka yango te esufina mpe baproblème ebele te apres savaka Dakumuda akufi na ye naku bakundi ye te lisolo ye kaka kobima parce que maki ezala na maîtrise oyo koperdre na chair eloko ekamwisaka ngai bokoma kotraite chair yango eza nini bomonaka chair yango comme si eza nango kaka bandako na bino efai na yo babomaka makambo na yo selo yo sikota makambo ekweli yo paster Mai Kalambai soko osiliki okoma kosilika na alange mpo wana ezali molimo nzambe te paster Mai Kalambai obanda kosilika ndenge osilika bongo alemba moko parle alange so na langue nde parleka alange olobeni Fred Dakumuda osoyo badakakondo boni boyoko ofika biso pardon nakoto inanga Dakumuda te naza mpe contre paster Mai Kalambai te mais tolinga toyeba qu'est-ce qui se passe siko tellement moye te tuna Dakumuda aza te molimo Dakumuda elati tala bato ebele bato wana bakozala inspiré tout le temps esprit na bango esprit Dakumuda ekokotela bango nde bandoyela biso makambo oyo tobando répondre paster Mai Kalambai babona nde na batutu oyo bazosoutenir masolo ya balabala bolamu eleki ebele bokotaka na masolo ya balabala bokozala desi te paster Mai tosala par tous les moyens tosola no dossier oyo paster Mai totika yango te biso na balabala totika yango te tosola no mpena makasi oyo explike biso qu'est-ce qui se passe entre yo na Dakumuda soki akosolaka oyo makambo Dakumuda aza kokufa totuna ye te totunaka ye paster Mai kende obandi dossier yango dimanche oyo leta su na chere loba biso mpe bato ya balabala tokobosano te tozonga su na balabala tokoloba mais sulu bandadi obena ne place oza analisa motema mabe bolamu eleki ebele le Gabonais mon petit passe à la maison le soir Kasena ezomanke biso bienvenue les Gabonais Félix Anounon Paulo dos Santos le guerrier vanda mboka Paulo dos Santos le guerrier babonane na yo nayebi ke makambo malamu na 2025 donc talaka yo aujourd'hui matadi Union européenne babonane na yo Pamela Mayala la fille à la mallette Pamela Mayala bonane na yo salaka makambo oyo esenga kosala Pamela Mayala kota vena masolo balabala ekosala bien Fiston Mukenda beda sud Angola akoloniza Angola akekolonize États-Unis Fiston Mukenda beda sud Angola babonane na yo kota masolo ya balabala kota vena masolo ya balabala Gogan tozali na live Gogan yesa Fiston Mukenda bosalaka makambo tolobaki lobi bosala ngo kaka donc biso toza kote oyo nayebi ke makambo malamu ekosalama ne la image babonane na yo Davinel Papa Tiamo babonane na yo Chika Bosango babonane na yo bana matete nyonso babonane na bino batutu bana mposa mapanga bocontacte David Wembe bocontacte na David Wembe président Doudou président paroisse na biso na Penda président Doudou na mwasi na ye Mireille babonane na bino na ndenge balabala Diego Milito babonane na yo yebisa mare babonane na pesi bino na babonane na bino na yebika leo tosala makambo bien Nzombo Faustino Smith
depuis Moussika, bonne année. Gétan docteur, Gétan Bosango, Sila, bonne année na yo. Crescela, Potongo, bonne année na bino. Alpha Potongo, Samira Potongo, Sermi Moussele, Sermi Mingedi. Na niveau ya Lyon, on a moi si moko a décorer Lyon na nenga bien. Sermi Moussele, donc bonne année na yo. Miflo Mini Kikeba, depuis Lyon, bonne année na yo. Bonne année na bino tout, Gracia, Espoir, Manuel, Victoria, Serge, mon frère Langaï, bonne année na bino. Rolls Ndimbo, bonne année na yo. Boss Mboshi, donc voilà, maintenant, patron Langaï, bon frère Langaï Pelisusu. Aussi, bonne année. Laura, bonne année. Donc, Cadet Ndimbo, bonne année na famille Nanga Mobimba, famille Bosango Mobimba. Bonne année na bino, famille Sila Mobimba. Bonne année na bino, donc, voilà, dans ma asunga biso, année oyo, na ebi keto sala makamade, on a ça avec vous. Ciao, 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 na nenga balabala.